Oui, bonjour. Ngande kolabino ya mwasi na kombo ya Mama Bijou. Lelo Mama Bijou d'or na lingi vraiment bolanda lisolo ya ndeko na biso ya mwasi Bijou d'or akobeta sikoyo. Bolanda yango vraiment na bokebi nyonso. Parce que eza masolo oyo esalamaka. Eze pa ba mindele, eze pa ya batu mwindu, eza la makambo mosusu ezalaka normal te. Toyoka aka ba terme moko, toyoka aka makambo moko. Il faut tout vandaka, tout solo la nanu pona selo ba terme oyo ebimaka na mokili. L'amour n'a pas d'âge. Waouh, Mama Bijou lobi n'a pas d'âge, c'est pas grave. Bolanda lisolo ya ndeko na biso ya mwasi bidor aza kobetela bino. Bolanda yango na bokebi nyonso parce que lisolo wana ekosila kaka vendredi ya lelo te. Lisolo wana toza komema yango tu vendredi ya le 19 mars oyo na 20h30. Vendredi le 19 mars na 20h30 tokotia telefone na biso ya kofungwama. Telefone na biso ekozala wana. Numéro na biso ya telefone ezali 0049 178 55 22 311. Mama Bijou d'or na bandeli numéro yango wana pe ezokoma wana. Numéro oyo tokobenga yango vendredi le 19 na 20h30. Mama Bijou naza ko invité bino bozala ebele to mekana ko débattre lisolo onde ko na biso amwasi azobeta sikoyo. Eza vraiment makambo moko ezalaka mingi na mokili. Il faut to solola yango parce que elobamaka. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Mama Bijou d'or siko naza la besoin koloba mingi te, naza la besoin to yoka ndeko na biso ya mwasi, to yoka makambo nini oya koloba. Pour na vendredi prochain tozala ebele Mama Bijou d'or à côté à téléphone na wana toko benga ye vendredi na 20h30 to invité bino bozala ebele to meka ko discuter lisolo au Mama Bijou d'or aza ko beta sikoyo. Vendredi le 19 na 20h30 na invité bino to yoka lisolo nini ndeko na biso ya mwasi na kombo ya bidor akobetela biso. Ekozala lisolo oyo tozoyoka lelo yango nde vendredi prochain toko débattre. Bandeko ya basi, bandeko ya mibali tozala wana ebele. Nayebi ke ndeko na biso ya mobali a partir ya Lubumbashi toko invité yo ndeko na biso na kombo ya Jacques Sengo. Papa na biso Jacques Sengo zala wana vendredi ya le 19 na 20h30 to mekana ko discuter lisolo o malamu. Nayebi ke vendredi ya lelo okozala yoka zwa o Mama Bijou d'or akoloba pona to meka ko développer. Mama Bijou d'or alobaka nini lisolo ekokozala ya mutu biso to beti yango po pesa biso mayele lisolo ya vrai mukolo azali et puis ba o to tika ezaka poto zwa leçon. Mama Bijou d'or na lobako ata olobi Mama Bijou abeti lisolo na ngala betaka masolo o epesa ba tu conseil yango wana ndeko na biso ya mwasi abengisi biso vendredi le 19 tozala ebele. Vendredi le 19 ba appel ekozala toko banda ko benga akozala donc live c'est-à-dire à téléphone ezawana toza ko benga ye toza ko poser Mama Bijou d'or ba question toza ko pesa Mama Bijou d'or donc expérience na biso to vivra selon lisolo o Mama Bijou d'or ko betela biso o aza ko beta lelo. L'amour n'a pas d'âge. Si ko pona ko débattre ngo malamu il faut ko ya vendredi le 19 na 20h30. Nayebi ke bandeko na bokozanga te Mama Kelly Joyce débat na bino na papa na biso Jacques ezalaka bien. Mama na biso Miss nayebi ke groupe ba débat ba bino tout bokozala wana papa Joël batu tout Mama Nadège na bato bobenga kinga tangu na lisolo ona uta ko beta na bobenga kinga ite bobenga pona to solola to mekala ko talisa batu ba point de vue na biso ya lisona likambo to yokaka. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Tolo baka yango. Ndenge mo Mama Bidor auti ko beta lisolo o mobali ya mutu azalaka te to solola ki yango ezalaki telefone ezalaki wana to benga ki en tout cas to solola ki très bien. Ndenge moko pe vendredi ya le 19 toza ko inviter bino Mama Rita na Suisse zala wana mama na biso Ariane mama ya ba Duvet mama ya ba Loria zala wana mama na biso Tete moi sa papa na biso Richman na Orem zala wana Fatou Boka zala wana Fatou mama na Roxane na Belgique zala wana
Bato tout bolanda nga na ba life Bijou la Blanche zala wana Mama Jolie na Belgique zala wana Mama Meje zala wana Mama Béatrice nebi ke ozalaka toujours wana nani lisusu na bosani bozala Mama Magilu Zizila zala wana bandeko na nga bande babo bozala ta mutu moko te akima vendredi le 19 bokima te naza na besoin to solola to pesa na vraiment mayele na likambo l'amour na pas d'âge ezalaka mpona bana basi ou bien mpona bana mibali parce que elobami l'amour na pas d'âge baponi sexe te comme mama ya koko ya 60 ans ya mwasi okokozwa pe mwana ya 20 ans eza nango normal yango ya Mama Bijou d'or siko na koloba te toyoka na lisolo ndeko na biso ya mwasi azobeta sikoyo toyoka yango tolanda yango bien tobomba yango bakeso tokolinga totuna ye yango vendredi ya le 19 na 20h30 tozala wana na mutu oyo kokutana na bande oyo video oyo nanu o kota life ya Mama Bijou te Mama Bijou d'or aza ko invité yo vendredi na 20h30 zala wana Mama Bijou d'or aotia téléphone na ye polele pona tobenga ye Mama Bijou d'or alobaka mingi nde ba soutien koya na video na ye te pona kotiela ye ba commentaire mabe aza na besoin nango te koya na video na ye te pona kotiela ye ba non j'aime aza na besoin nango te alobi wana vraiment kan site ba dot balobaka aza na ta wana te to soutenir ndeko na biso ya mwasi aza na besoin ya ba soutien na biso papa na biso prospect yo po yaka na life Mama Bijou d'or alobi zala wana na moni bandeko ebele bozala liboso ya caméra liboso ya télévision liboso ya ba vidéo na liboso ya ba téléphone na biso ça dépend ka ndengo talaka émission Mama Bijou so tala émission Mama Bijou d'or na télévision zala wana vendredi na 20h30 soki po landaka ya partie ya portable na yo zala wana na 20h30 pona tolanda toyebele ko nini ndeko na biso mwasi akoloba parce que lisolo yango ezoloba masikoyo fungola matoi yoka Mama Bijou d'or alingi aloba nini vendredi le 19 na 20h30 nde kozala jour ya ko débattre lisolo otozoyoka to débattre to solola ozana mwa témoignage na yo moko ya couple moko ya ba écart ya ba 10 ans parce que Mama Bijou a lobi ke donc autre yoka lelo ya mwana te tosola ngo vendredi le 19 oza na expérience ya ba couple o ya ba âge za donc différence ya makasi yaka nango vendredi le 19 pona bosolo la Mama Bijou d'or alobi l'amour n'a pas d'âge waouh oh quel titre mais na titre na ye lelo akomi nini akomi l'amour n'a pas d'âge donc l'amour n'a pas d'âge mais Bidor aboyi yango Bidor aboyi yango pourquoi donc alobi l'amour n'a pas d'âge première partie yango yo mais Bidor aboyi yango wow Mama Bijou d'or aboyi yango soki yo lingi yango soki yo po boyi yango lokola Mama Bijou d'or ko hésiter te vendredi na 19h30 yaka parce que awa ba titre tout boko yoka to débattre likambo oyo pona epesa batu mayele epesa bana mayele epesa ba mama mayele epesa soki mokili nini mayele parce que ya bana mibali Mama Bijou d'or na yebite ngape na olingana zala wana pona na tuna e soki ya bana mibali na ya basi différence nini ezala to ya na ba question na biso ebele parce que Bidor tu viens zawana vendredi le 19 na 20h30 pona biso pona ba question na biso alobi ako répondre biso na nyonso tutoko tuna ye ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali participer jour ya le 19 et kozala bien pona ngai mutu nazoloba sikoyo pona ye Mama Bidor pona yo et puis pona communauté na biso et puis pona batu nyonso ba video ekendeke conseil tokopesa toli tokopesa pona jour wana ya le 19 et kozala bien et kosunga mutu moko oya kotala biso nalingi bino mingi bokende te bozala wana sikoyo boyoka oyo Mama Bijou d'or abombeli bino na mokolo ya lelo Mama Bijou d'or yeyo. Bonsoir, bonjour na mutu nyonso oyo aza na ligne na mutu nyonso to azotala Mama Bijou. Bonsoir na bino bandeko nanga
Maman Bijou d'or a sepeli comme on a bino. Bonsoir, pe na ba o la vidéo. Après, bonjour, bonsoir. Ça dépend ya Erdine oyo la vidéo. Oyo Maman Bijou d'or. Na yeli bino lelo ka moi li solo la ngande to solo la chaque vendredi na 20h30. Maman Bijou d'or na sepela comme on a bino. Maman Bijou d'or nazo pesa d'abord merci na babone na nga obo pesa Bijou d'or confiance obo s'abonner na Bidor TV. Moutounyo surtout peut autant la vidéo Maman Bijou. Ce qu'on s'abonne à la Bidor TV. Maman Bijou donne à sa invité au s'abonner à la Bidor TV. Fina croche la notification. Pour na vidéo tout Maman Bijou dans la bande kotia et comme la payo na pété nyos. Maman Bijou dans sala makambo ebele. Ceux qui nous découvrent misala Maman Bijou d'or te kita luka Maman Bijou d'or à lambaka. Maman Bijou d'or sala émission à promotion à Star. Maman Bijou d'or sala émission na ye à Amser. Maman Bijou d'or sala information sur le Canada Congo. Maman Bijou d'or sala tout ba publicité. Maman Bijou d'or sala makambo ebele. Lelo na ye libino l'amour n'a pas d'âge. Tout le canal solo là, l'amour n'a pas d'âge. Paloba yango ezali mot français. Maman Bijou d'or lelo na ye kotali sabino balobaka l'amour n'a pas d'âge. Bolingo qui parle en te. Mwana muke kokolinga mukolo, mukolo kokolinga mwana muke, ça dépend kaya ndenge nini. Motema ya mutu ekozala ndeni boko kumbela makamu na bino. Lelo Maman Bijou d'or na ye ka kobeta sete. Na ba mama o balinga bana mike. L'amour n'a pas d'âge. Oui, ton zemi. Mais maman a 50 ans quand même au linga mona 30 ans. Papa a 50 ans. Ata yo moko papa. Osana 50 au lingi mona 30 au lingi mona 20 au lingi mona 15 ans. L'amour n'a pas d'âge. Il est au solo là yango. Merci beaucoup Nabino Sotunde Bozali. Awa, Maman Bijou d'or na lobi Sabino vraiment mobulu. Bon continuer toujours cause à Nabidor TV chaque vendredi na 20h30. Bozala rala po boyo kake. Loko nini Maman Bijou d'or akolobe la bino. Lelo toye ko solo la lisolo kaka ya muke. Ne ko solo la masolo misatu na ko sangisa yango. Na nyoso toeza kaka makambo ya bolingo ba mama o balingaka bana mike ba mama o balingaka bana ba mama o balinga bana o bakoki kobota ba mama o balinga mibali o bazali na ba âge baleki na bango na ba âge bana na bango ba conséquence nango ndenge nini ezalaka. Mama oyo ozotala nga soko zwa na yo chance ozwa mwana na yo mukie yo mama mukolo obala na yo mwana mukie mobali yonga yo amuke atosaka na yo apesaka yo respect, gloire à Dieu. Parce que balobi l'amour n'a pas d'âge. Mais ezana ba risque ebele yango Maman Bijou d'or aye ko solo la parce que na zuma solo misatu à la fois moko euti France, monsieur euti Belgique, monsieur euti Londres, nyoso twezaka ba mama o balinga bana mike. Na mibali nga la mona ka ça passe. Mobala akoki koleko na 20 ans d'âge. Ele ka nango. Mais pourquoi ka biso basi soko lingi mwana muke il faut mwana ana ya muke akoma ko sakana na yo. Il faut mwana ana muke akoma ko déborder. Ezala nini? Ba mama bozwa tozwa mayele. Tozwa mayele. Yo mama soza na 30 ans. Linga tu as 35 ans, 40 ans, même 50 ans, même 60 ans, parce que na dobi na ba mame leka na. Na bana basi eleka na mais na bana mwana mwasi kolinga mobali aza se na yo. Peut-être une année, 2 ans. C'est bandi comme à 5 ans, bandi et baby déjà. Mobali soka aza na se na yo azali yo za plus âgé que mobali. Mobali osala kaka mwana na muke osakana na yo mwana na muke koma ke yo pesa ke mbongo et puis la plupart mingi ezala kaka mwasi aza na mbongo mwasi mtu azolesa petit poussin ba terme babenga bango yango wana ozwi mwa petit poussin na Congo baza na terme moko ba employaka soki ba bebe soki ba kombo nini ezala nini ezalaka nini ba mama to ba ko salela ba âge na biso mama salela âge na yo. Maman oza déjà na bala basi bakoli pourquoi okende kolinga mibali oya kokani na âge bana na yo pona nini Maman Bijou pesa nika conseil na bita nini
ba conséquence na yango mama Bijou D'or alingi aloba to salela ba âge mama Bijou D'or abisalela âge na yo ozala non à 40 ans luka mobala azala 45 ans 50 ans même 60 ans bon vivre mobala na kopesa yo respect par rapport. La plupart mama Bijou D'or abina likamu na ba makambu nyonso tu ya malamu ezalaka nango pe ya mabe ezala no kozo mwana mwa muki a respecter na yeyo baza mingi te sur 10 bakokoza la 2. Oui sola nyonso tu batikala bandaka ko maltraiter yo abandaka ko liela yo komaka ko salela ye azala impoli je sais pas pourquoi et utanani bande ko nga bozana ligne bo commenter mama Bijou D'or alobi bandi nanga soki komi pa na yo ozana ka oyo ko tenir nga rigueur te parce que mama Bijou D'or azolo makambo salama na lobi sur 10 tem susu 2 baza ya malamu tem susu yo ozana de wana o ya malamu gloire à Dieu komisa nzambe mais la plupart bande ko nanga ya baso babala bala mike bazo souffrir bande ko nanga o babala basa bala mike ba omona pasi ya pasi baza bana na mike bazo sambwisa bango d'abord mabala ngona ba famille ezala ba famille ya mobali ba peso respecter ba peso ko tu respect ba peso respect soko ki pa famille na bango mais ya yo mwasi ozana respecter oza dignité deva bana na yo bana bazo mona mama sala nini baleki no mibali bazo loba leki yana biso mutu na eza ndenge nini na quartier partout libala moko donc batu ba respecter yango te bande ko langa botelanga j'aime bo partager vidéo bo tia ba commentaire mama Bijou D'or na beta nanga masolo ezo fungolisa ba mama mato ezo fungolisa ba mama noke misu ezo fungolisa ba papa misu mama Bijou D'or beta masolo ya modèle nyonso na ote ko betela bino lisolo ya motema mabe eske ba bota mbalango na ote ko betela bino lisolo ya kotuna c'était encore quel titre na ote ko betela bino lisolo ya na beta ki samedi. Donc na beta masolo ya ba titre ebele ya samedi zela na miliko titre parce que na zana masolo ko boya na zana masolo donc pesi mbwa boy na zala na ba titre moko ba tu ba pesa nga oui mobala mutu soki azalaka yo ka titre donc pona ozala toujours à la page o rata masolo ya mama Bijou D'or na senga yo kaka o s'abonner au final cloche wana notification pour masolo oyo na betaka ekomelaka yo neti o naza ko beta l'amour n'a pas d'âge âge yango siko yaka ko beba kaka soki mama obali mwana mukie obali mwana mobali papa soki abali mwasi ya âge ya mukie esimbaka pourquoi pas la biso ba mama esimbaka te nga mama Bijou na moni esimbaka te parce que biso ntuto botaka bango tema biso ntuto botaka bango to ko sala ngote papa abomba mutu na libumu te yo mama oza déjà âgé okoke de kolinga mwana mukie oya kokali na bana na yo mwana no ko bota ete quelque part to lokaka bango parce que biso ntuto botaka bango mutu mwana mwasi nyonso tout soko oza na déjà ya kokola oza na âge moko ese pusani c'est respecté ata mibala âge na ozozwa bango te ça ne fait rien respect mutu abota maranango respect mutu yemoko mutu amipesa kava mutu abalabala ya kopesa nga respect nga mona naza déjà na sita mipesa respect mona nga na buzoba te na couloir mabe okuta na Bijou te respect mutu yemoko mutu amipesa ka to mipesa respect so ba ozozwa mibala âge na yo te vanda ezalaka nini posa ya nini parce que la plupart bino bozo dépenser pour na bana wana ba mama tokola tokola parce que mama moko pete akoki kolinga mwana na ye ayela ye mwasi aliki na 10 ans aliki na 15 ans aliki même na 20 ans mama moko akoki kolinga yango te famille moko te bakoko linga mwana ba bala mwasi moko ya mukolo boye yo moko pe mwana ngo ya mama ngo ya mukolo respect ni nango mwana na kopesa yo mwana na atako pona kozala na ye kineti mwasi na mobali obanda kutu ndenge nini parce que mwana azala âge bana na yo est-ce que yena bana na yo bako yokana est-ce que bana na yo bako accepter facile
ba mama tozwa mayele, ba mama tokola, ba mama totika buzoba. Lisolo moko nazwi na France, nazwi ba masolo misatu. Moko nazwi na France, mama moko boye ya mukolo, azwaki mobali moko ya mwana muke. Azwi mobali wana ya mwana muke, mobali wana ya koti na banki na ye, tellement lokola confiance, tellement lokola ya mona net ya tula, tellement soki makambo nini. Azwi mobali ya mwana muke, alakisi ba kodi asali nyonso. Mobali ya mwana muke azwi carte, mobali ya muke yibi mama wana mbongo tout na banki akena. Ndeko mwasi simbi mutu, ndeko mwasi bandi kolela lela kolela ona nani. Mobali azana mukanda te, yo zwi opesi mukando sali nyonso tout Mario. Opesi na compte ya banki na yo mu numéro na ngai yango yo. Ata kutu ba mibala babala abiso yo mtu bala nga yo mtu sala nga bo yo mtu zongisa nga bo leki nga na mukolo. Ta msusu kutu numéro na nga telefone ya carte na nga banki ozala numéro na ngote. Mwana na mukie oyo pisali la kaye nyonso. Bosuka kana limite ke yo pesa ke mbongo. Pourquoi? Eko koma tia yebaka ba kodi na yo. Balobara donc kozala sévère eza kozala mutema mabete. Tozala moi un peu sévère na makambo na biso te. Mutu soko lingi ko sopa na nyonso tout ko sopa la pourquoi? Mama wana na France asimbi mutu, mama ndeko na biso na mwasi na France kolela, ndeko na biso ya mwasi na France akomi bilobela, ndeko na biso ya mwasi na France ole azwa mayele. Ndeko na biso azwi mayele te, ndeko na biso mobali ya liboso ya mwana muke akimie na mbongo tout na compte. Botu na nga nini? Ndeko wana avandi muke abali lisusu mobali mususu ya mwana muke lisusu kaka. Azo aka mibala nga bala mikio bazanga na mikanda te. Na ebite so kende kozwa bango na ba foyer ba esika ba uti Afrique isika, je viens d'arriver na yebite parce que mibala bazala na eloko te ye ka mtasale la ba mibali. Aiko zo lisusu mwana moko ya muke lisusu ye asa age kaka par rapport ya mwana wana. Mwana wana ya muke aye na ndaku na ye oyo ko maltraiter mama wana. Mwana wana ye na ndaku na ye ko maltraiter bana ya mama wana. Mwana wana ye na ndaku na ye mwana na so abandi ko finga mama wana. Oza salite tala kutu tolo na yo ese kweya oza mukolo oza boye. Moni ba conséquence. Ndeko na nga mwasi ozo tala nga ezala nini? Posa ya nini? Mama Bijou d'Or alobi soko ozozwa mobali aza ya âge na yo te ya niveau na yo te vanda. Valeur ya mwasi yo moko mutu kopesa yango. Mwasi yo moko mutu komipesa ki dignité. To bwaka ba bendele te, to kwesa ba bendele te, pesa dignité, vanda zala poser mobali oya âge na yo akomona na kaka pressé Mama Bijou d'Or loba mbangu nde pema. So oza mbangu yo kangama na nzela. Malembe parce que mokili ya bato. C'est ça. Et puis toza na mboka o toza na glace. Toza na mboka o toza na glace naza na mobali te na ofuta ndako. Naza na mobali te na olesa bana. Naza na mobali te na olata. Naza na mobali te ata balikeli mbo na okota na somba voiture kitoko. Naza na mobali te na otinda mbongo epa mama na nga. Bongo siko ya nini kaka? Et puis mobala ngo yo zozwa pa pesa ba mibala ngo bobo zozwa ya bana mike pa pesa bino mbongo te pona bino bo pesa bango lisusu mbongo ya pasi. Mbongo o ya pasi penza yo vandi na oka boye ozwi mobali mo ya mwana muke ba mibala ngo baza banasi ba ta ba yaka wana il faut bando sombela ye bilamba ya cher, il faut de sombela ye ba portable ya cher, il faut banda ko salela ye nyonso, il faut banda ko lambela ka ye maboko ye banda ko zika lisusu na ba fufu maboko ye banda ko zika lisusu na quel musala. Maman ozotala nga likamuni bolukaka. Likamuni oboluka boloka bana na te. Ezala abakisi. Parce que ce que ezala abakisi kisi na yo esenga nango obimaka la bana mike oui là c'est normal parce que ozosalela kisi na. Ozosalela kisi na yo etinda yo lingaka bana mike yango wana peut-être mais ce que ezana normal moi je na moni sens nango te. Kene koluka na papa moko aza vevi soki na mokilini na kufela mwasi vanda na ona ye so omoni na batu mwindo esimba te zwa na ata koko na moko ya mundele kende sangisa mbongo kende kobengisa papa na peso adresse ya banoko na nga na Congo luka tata moko biba tata wana na bakongo ya bamikolo na nzimita kokima yo je crois pas par rapport ya ba jeune
luka mobali moko ta ya mokolo na Congo tali par rapport à âge na wali que ta na moi 10 à 5 ans ozuye. Il s'agit de comme ça no ko salela ba mibali po yo za na maboko épinard. Mais ça ko salela ba mibali zwa tata wana banda ko bengisa tata wana so tata wana yena ndako. Je crois pas tata wana osenga o pantalon cher. Je crois pas tata wana osenga o téléphone cher. Papa wana peut-être ko za problème na eka so atika pe bala na Congo ye pe fondo tinda mbongo ni na Congo mbongo ayi bande uta kaka pa na yo. Et quel musala quel devoir. To pe sa banzo to na biso respect ba mama. To pesa banzoto na biso respect mama Bijou d'or alobi respect yo moko muto komi pesa balobi l'amour n'a pas d'âge mais mwana oyo koki ko bota pour kolinga ete pona nini na raison nini même n'a pas d'âge une année 2 ans tout le monde comme déjà ba 3 ans ba comme mama be ba 4 ans 5 ans 6 ans bon tina ba 10 ans ba 15 ans ezala nini kindoki bande ko nga basi to changer to tika kolinga ba petit poussin to tika kolinga ba petit poussin parce que ba petit poussin na bazo si ça biso valeur ba petit poussin na bana moko bana ba impoli ba petit poussin na ba yera pour ko sambwisa biso bango wana nde mtu kozala na ye bango wana nde bobimisa salité na libanda. Oui bande ko nga botuna nga nini kaka ndenge nzamba za nzambe na mawa mwana mwasi wana mobala liboso azwaki ya mwana muke mobala ngo ayibie mbongo mobali yango akima ya mibale lisusu azwi ka mwana muke mobala ngo komi ko maltraiter bana mobala ngo komi ko finga ye olataka bien te oza salite oza boye mwasi aye kobengana ye kobengana mwasi abengani loko azaki na mukanda te lelo tozoloba nini petit poussin wana bazongisa ye na Congo bakozongisa bazongisa ye na Congo wana mwana na mukia komi koloba nini mama wana abengisa ye kolela mikolo nyonso to alobi oza mwasi nanga na changer bengisanga siko mwana wana ya muke ya mobali wazaki Mario de tozoloba baza na Congo akoma kolela kende kola biso ya mwasi azongisa ye na poto yango nga vraiment nazotuna ba mama bomekana ni ko commenter ndekola biso ya mobali wana bazongisa ye na poto ou bien batika ye kuna parce que mwana mobali wana awa na poto azalaki impoli abandai kubanga mwasi te kufinga mwasi azo se comporter mabe ko maltraiter bana ya mwasi lelo nzamba lalaka te ndekola biso ya mobali siko azo senga na Congo kuna ke azonga poto ba mama bozali abolobi nini parce que ndekola biso mobali alobi mwasi na ye azongisa ye na poto malgré azalaki impoli malgré bandai ko manquer mwasi wana. Donc abandai ko banga mukolo te parce que mwasi wana za mukolo na ye abandai ko banga mukolo te droit de nez il faisait la rate droit de nez ezalaki te siko lelo nzamba frappé ye azongi aza na Congo alobi ke azosenga bolimbisi bazongisa ye na poto na mwasi wana bino siko bandeko na nga basi bozotalanga bolobi nini bo conseiller mama wana atala bolingo azongisa mwasi azongisa mobali na ye na poto ou bien parce que balobi l'amour n'a pas d'âge bo mekana nous ko commenter bo pesa konde ko na biso ya mwasi conseil parce que azosenga ba conseil na bino alobi mobali na ye ba mesana na ye magaza mwana muke magaza impoli mais asala nini na place wana lisolo ya liboso na asi boyoki yango parce que nazala ba solo ya boye misatu oyo euti France pona ba petit poussin ya liboso ayibi mwasi mbongo akimi petit poussin ya mibale aye impoli ko manquer mwasi wana kufinga bana ko maltraiter bana lelo nzamba frappé aza lelo na Congo azolobake mwasi wana abengisa ye bande ko nanga bino bozotalanga bolobi nini na place wana mama Bijou d'or alobi bino sikoyo bo commenter pona ndeko na biso mwasi akotala akotanga ba commentaire asala nini na place wana atala bolingo ou bien atala nanu ki dignité na ye bolobi nini bandeko nanga to komi siko na lisolo ya mibale lelo tozo sola ka ba mama o balinga bana mike mibale bandeko nanga na Belgique mama moko boye na Belgique ake kolinga mama ngo aza déjà âgé asaleki déjà ba 40 ans ake kolinga mwana ya 86 jeune garçon ya 86 bo beta ba shit bo beta ba calcul
Ce moi na 86 aza na âge ni. Ye maman aza déjà âgé, azoleka déjà ba 40 ans. Kende kolinga jeune garçon moko boye, vandisa jeune garçon wana, mwana ya 86 na kati ya ndako na ye mama na Belgique. Mama wana azaki déjà na bana na ya basi mibale, basi bakoli. Ye jeune garçon wana azaki na ba milliers ya ba garçon oyo babimisaka ba téléphone, ba nini, mwa ba coopéra, ba biloko mwa ndenge wana. Jeune garçon wana kati ya ndako ya mama wana ya mukolo. Abandi d'abord mama wana azaki na mwana na ye moko ya azaki na bana na ye mibale, moko azaki so na 17 ans, moko so azaki so na 20 ans, so 18 ans. Abandi na kobima na mwana bana ya mama wana. Abimaka na bango nyonso tu mibale bana na bayebaka te, asalaka bango baje, ta mosusu soki bobimi, bino nyonso tu na ndako mo bokei akei ba cope na ye bana bakei ba classe, mama kei musala. Oh kaka ya kolinga ko signaler alobi zonga na ndako. Donc abimaka na bana na kana kati ya ndako ya mama wana. Abanda na oyo ya liboso ti ya komi na oyo ya mibale. Mukolo mususu ka ndenge ezalaka. Asalaki deja cope ke azonga oya yaya azonga na ndako pona bakutana. Abimaka boka na ndako na bango. Nzamba na la teka nde balobaka 9 jours ezaka ya muyibi, jour moko ezalaka ya mukolo likama. Bango mibale bazaki ba miyibi bana na bana mabe, babimaka na mobala ya mama na bango aza mona 1986. Papa wana Mario wana asali rendez-vous lobike wi ndenge tozobima boyo nde mutu kozonga do aponaka na bango mibale wapi akobima na buto abimi na mama na bango na bamoya komi kobima na bana nyonso tuka apona kozwa mobale ya bamwana muke. Malgré papa mukolo pa kokosa na ye makambo parce que ekipaka nango lisusu te, mais mama Bijou d'Or aza koloba kaka soko oza déjà mukolo salela âge parce que tam susu mama na ndenge tozoloba so tocalcule mama mobali oyo ya 86 akoki kozala nde kope ya bana na ye wana ya ye te. Yo mama ya mukolo ki kolinga mwana ya 86 mama garçon na ya 86 ayebisi mwana ya mama na ya mwasi ya liboso alobi na ezonga na ndako nga na o lelo suka to me jeri na kati ya ndako. Mwana mobali wana pe azongi na mwana mwasi wana pe azongi na ndako nde bapesanaki rendez-vous na likangu na ye mobali ya mama na bango. Esali ke ya muke pa kendeki classe ake koyoka ba ventre na classe asengi nzela azonga. Ya muke azala na fungola na ye bango mutu mtozala na fungola na ye bango pe bazala ki to me jego le batika ta fungola na porte non batiki fungola na porte te leki yoki libumu pasi na classe leki azozonga na ndaku afungola kota bazoyoka pe ya mingonga bato bazokoganga penza na salon. Donc a reconnaître mobile na mungonga mobali na yo mobala mama na bango parce que oya leki pa bimana na papa. D'abord na kei na matina mwa musika likolo na ndako ezalaki kaka ki mama bande ko comprendre te mobali yango asalela bana na ye ba cadeau bana na bazanga telefone te asombela bango ba tissage parce que banda ko bimana bango ka pona ba portable. C'est la peso portable boy to sali boy est-ce que koyebisa mama na ote na koyebisa mama na ngate abibina oya liboso likolo portable abibina oya mibale likolo portable kosala ba ba cadeau ba portable kosala ba ba cadeau ba kabelo kosala ba ba cadeau biloko cher mama azokanisa kaka ke oui papa mobali oyo penze mobali alingaka bana na ngai ye nzoka te. Jeune garçon wana ya koma kobima abimaka na mama abimaka na bana mibali ya bana mike mutu soko oza déjà mukolo il faut salela âge. Salela âge soza na posa kobala luka mobali oza après âge moko ko kita tina niveau bana na yo te tala ba conséquences. Mwana na ya muke oya leki akoti sipe ka fungola kota wa koti na akotika na couloir yoki mungongo ya mobali na bango na salon. Oh chérie bazolo ba makambo bilamba balongola babwaka bilamba na salon. Oya leki ayebo ya fungola bo. Tu sors avec moi, tu sors aussi avec ma soeur, tu sors aussi avec maman. Yaya mutakala. Yaya bien, makamuni ozolo babengi muleki ne na kombo. Abimaka langa abimaka pe susu na yo. Asaka pe na mobali ya mama
mwana bango surtout sikoyo mayele ezongi mobali ya mama bima na leki ya nanga bima sunanga esali ke bana ngo le air wana ka baganga air wana ka ole babimisa secret non bana na ndako bakomi donc pukuna nia yana leki bakomi pukuna nia ou mama zo comprendre te bana bazoyoka na lisusu te bana bakomi kaka koswana bana bakomi kobunda bana bagarder secret bango moko bazoloba eloko te e kosala mukolo mususu oyo ya yaya azwi soki kisi soki poison soki azoki poison ngo wapi alinga tela leki na biloko ya kolia botala niveau kaka pona nini pona mobali ya jeune garçon akoti na kati ya ndaku mobali ya jeune garçon atie ndaku trouble botuna ngeloko nini ndeko mwasa bande ko ebisa ba camarade ne so ba camarade na eba lobi pona nini yo kende ko ninga mona muke boye mona 86 yo za mukolo bona abi aza mona muke te aza mukolo nazwa nanga mibali ya mikolo mais oya mwana ya muke oya aza suka donc partout ba camarade na ye bayebi nzoto ya mobali na ye muke wana bana na ye bayebi ke mama na bango lela mobali na ye wana ya mwana 1986 donc leki ya komiti na niveau alinga tela leki poison e kosala ke mwana bango mususu aye kokanga akangi ya lobio regarde atangi kombo na ye j'avais vu atie biloko atiaki kisi moko boye na biloko andeko na ye bana bakomi donc pesi mbwambwa aboyi ndako ekoti désordre e kosala ke si mukolo mususu ya yaya akomi na zemi ya papa na bango ya mwana 1986 aye kokoma na zemi esali ke après mama na bango aye koyeba bana omi bale baswanaka pona nini pona papa abiza na biso papa azongisa boye papa asala boye oyo aleki abimisi secret abimaka na biso abanda kobima na biso parce que abanda kopesa biso ba telefone ba mesh ba nini yango wana pe air moko so moni oza na tata moko boye soki awuti wapi akoti na ndako tamusu ba cadeau pe leki na bana na oyo basi il faut pe kaka kofungola miso mama bijou don na lobi tozo lobela ne ba mama oyo bolinga bala mikie tala ba conséquences tata koti na kati ya ndaku tata ya mwana muke abize na bana na yo bana bakomi na pi bana bakomi opesi mbwa boy bana bakomi koswana pamba na ndaku soki nzambe te me oya yaya kokoye koboma ya leki na poison tokomi wapi ti ya yaya akomi na zemi e kosala ke ya yaya longwe na kati ya ndaku wana ya yaya penza kende nde tozoloba na bino nazoloba na bino lelo mwana wana ya yaya akangama na mobali ya leki donc akangama na mobali ya mama opesi mbwa boya lingi même pas kotika mobali ya mama pa kangama na oya yaya okosakana te ya leki atikala na mama na bango ya leki azwa kope mususu mama simba mutu mwana na ya mwasi akende ndako ekota désordre bana tu babeba oya mukie ye papa mutu abebisa ye oya yaya papa mutu abebisa ye tala ba conséquences. Mama bijou dans le bassin oza déjà âgé obotaki déjà tamsuna mobali mususu avant kobala il faut étudier nani ngana ko kokotise surtout na ndaku na ngai nani akoki koya kokota na kati ya ndako déjà bana baza déjà na kati na kozwa nani corps étranger ni na ya kokota bana nga baza déjà na kati ya ndako oyo il faut étudier et puis mobali ngo ifolozo mobali moko responsable mobali moko ya mukolo ki kozwa mwana moko ya muki mwana ngo akopera nini bakopa ba telefone ba nini abebi si bana na okapona ba telefone wana ta wateki telefone sombeli mwana mo kabelo azui mo telefone akopa pesi mwana bana balobi oui ba iPhone 8 ba iPhone 10 ba iPhone ko gâté bana nzoka zaki na profit ya mabe bande kolanga ya basi lisolo eye pona eteya yo mama ozo talanga obima na ba jeune garçon ozo kanini intérêt nini pourquoi pas ko luka ka tata moko ya mukolo bovanda pona nini ko luka ka jeune garçon na suka ezala ka mabe la plupart ba couple ya bongo suka ebeba kaka na ebite pourquoi bande konanga ya basi tozonga batu
surtout mwana oyo ocalcule penza ba âge kokobota parce que moi ça kokobota na 16 ans, moi ça kokobota ba maman na biso kutu ya kala babota na ba 15 ans, hein, moi ça kokobota na 14 ans. Ocalcule ka kobinga mono na kokobota ye. Pourquoi? Tokola, hein, totika kosala boye, l'amour n'a pas d'âge, mais moi je dis qu'il y en a d'âge. Et bongi na bana mibali batata balingala na bango ta mususu tata moko ya 50 ans abali mona moko ya 20 ans. Tata moko boya 50 abali mona moko ya 30 ans. Ba différence ba âge ba 20 ans na ba couple mingi ezanango. Mais au moins pe za pe ki oui ba kei ti pe ba koko. Moi si pe asala pe mabete. Mais abana miki yo mobali moi so za déjà âgé OK ko linga mona moko ya muki. Suka ba ya ka ko bebisa. Ta la foyer oyo foyer kotu désordre ndeko nanga ya mwasi simba mutu bana na ye ya mibana na ye mibale ya basi mutu abebisa bango tata wana to tata wana bande ko bimana mama wana tata wana zo bimana bana wana tata wana abebisi bana wana tata wana asente moko ba bibi bake kufutela bake ba bimi bake libanda ya ndaku na tata wana mama wana nde tozolo batikali kana mwana na ye moko wana ya muke wana. Mais moi na mukena sa beba. Donc mama bimana bana na ye mobali moko. Bande kulanga basi ba conséquences. Nga nazana ka pona kopesa bino toli. Mama bijou lobinga naza parfaite te. Mais il y a des choses au mutoko yiko sana au mutoko yiko sala te. Respect yo moko mutoko komi pesa yango. Bata muta mukili te. Avant muto ya kopesa yo respect, il faut yo moko mi pesa respect. Mama bijou do nga na lobaka. Baloba yo na mabe ekutamela yo te. Baloba yo na mabe ekutamela yo te. Mama azalaka lokola soso. Mama nde muta bomba bana na ye. Ndako eza na bana ekotsa n'importe quel mutu te. Ndako eza déjà na bana mama il faut la sage. Mama il faut la sage pour que ne kokuta na makambo aboye te. Mama bijou do na betaki na ngali solo o no te ko beta vendredi passé ezalaki nini? Lisolo nange ezalaki o baloba mobala mutu azate. Na lobi mutu soko zali déjà âgé. Soko kuta mutu kuta na vidéo luka mama bijou do vendredi nyoso na beta masolo. Na beta masolo ya modèle na modèle. Na beta ba copine na oui na beta ba tata mwasi na beta ba mama leki na beta masolo ya modèle na modèle. Mutu soko bandi na yo kokoma déjà âgé. Il faut luka mobali âge na yo. Yango esala raketa msumuto zo koka kozwa mobali na yo moko te parce que ozo sala nyoso tu ozo tala nyoso tous les quatre coins mobali na kozwa yanga moko aza ta msusu mwana mukie parce que ngana sina âge na ngese pusa ina na 20 ans te mobali na kolinga ta msusu aza ta msusu ngana leki na mbongo awaya ko bima Mario nanga et akoma kinga ifuna salela kaye siko kokene ko salela ka mobali non eza basi msuba kokana bango te. Eza basi musuba salama po mibali ba pesa bango au moins que yo mobali nanga tozalaka na yo ozala moi baisse na koki ko epolo mais à chaque jour te quand même hein ngai mobali ozina yo moi si déjà so yeba prix basombaka ndako yo moi so yeba déjà prix basombaka voiture OK ne ko uzwa mobali moko na sombata kopote est-ce que ezala il faut to balancer ka nyoso tu wana malamu kutu ndimo tula na yo ça fait rien hein. Au mobali moi ce sont au niveau likolo ke ko luzwa mobali mo kaza na niveau assez non respect ko zalate respect ko zalate malamu kutu ozwa ta mobali moko ata zana yo leke na mbongo mais azana bagage azana mutu ekuba ata azana poste moko be salaire za ya malonga te mais aza quand même na poste yango pe oui ya bien hein to luka vraiment to pesa banzoto na biso d'unité nzoto ya mwasi eza nzoto moko il faut tozala fier na banzoto na biso nzoto ya mwasi akoki kobimana n'importe quel mutu te mobali oyo ngala ko mobali oyo aza na âge ya bana nanga opusa na kutu pembeni na nga te oza mwana mobali oyo aza na âge ya baleki na nga leki yango ya 2 ans et 3 ans ya leki yango ya une année peut-être eza basi musu bazala mibali na bango aya leka mobali na une année ba âge kokana tati hein ba âge kokanata au moins
une année 2 ans au moins tout le monde comment ba 5 ans ba 10 ans non bandeko nanga tala foyer mama na biso ndenge koti désordre tala foyer ndenge sikoyo mwana alingi kotika mobali ya mama na ye te basinye bakena bango kozwa ndako kote mususu mama atikali na ndako mobali oyo okumisaki ke ozwa na ba mibali ya mikolo ya modèle nyonso tu suka na mobali nde ozwi ya mwana 1986 tala mwana 1986 makambo ekosala yo bandeko nanga ya basi mama Bijou Dor alobi tomeka mpe ko changer je sais pas na Congo pe ekoma na ba sœur oyo ba voyageaka ba sœur ngo na mona lokoma basana bakisi na ba sœur ba voyageaka ba mama ya banganda nde basala basambuya na biloko ba sœur bazana mbongo ba basambuya na ba petit poussé na ba batia bango so ba kombo nini ba bébé buchu si ba bébé buchu wana neti nga mama mboye nde nazabu na se respecta aboye neke do linga mwana moko amuke ka âge moko ta mususu na leko alandinga te okuna ya suka nani kamuni ebandi ndeni opusa na kutu pembena opusa kutu pembena nani neti za ba mama mususu tambola mwana moko boso aza ndenge nini okrakele mwana nga za ta mususu chauffeur na yo n'importe quoi il faut tozaka na maîtrise. Il faut ça la maîtrise, la maîtrise. D'abord, ce qu'on pense à la biloko à ma bewanate et kokipe koye la yote. Nde baloba ko akanga na kisi ka okanga bakanga na kisi parce que yo moko za faible. Qui serait ko zonga na likamni? Qui serait ko zonga na likamni ozonga te? Nde na loba ke zonga te. O meke simba te beta penza poto. E simba te? Parce que nga moko do bon nzambe kutu donc na yebite so nzambe ko tikanga na ba bêtises nzambe ko tikanga na ba bêtises parce que na pensera même pas na yango na ko sala buzoba na te moi si faut la ka d'unité moi si faut la tarakibo moi si faut la ka yo moi si faut le baraki nga na niveau na nga na za na mabe na nga na ndenge na nga ngala ko linga mobala niveau na CT na mabe na nga na ndenge na za na ko linga mona mukete ngana kosa la mobilité au moins que ozalaka nango okweya oui c'est autre chose osala ka susu te badai ko sala musala c'est autre chose mi baso bazalaka zumbo ngapesi mosa bala pourquoi pona nini est-ce que libala la pende ça na valeur c'est mieux pour vendre la biloka pa libala neza na valeur te yo ngo poza na fier nango te ba vidéo nous otala zo ba mbongo na ngamo mtesa ligne so tola non je peux pas ba mama obolinga bana mike ba âge bana na bino mama Bijou Dor alobi l'amour n'a pas d'âge mais il y en a d'âge il y en a mama ko linga mwana ya mama ko linga mwana âge moko na mwana na yo te e ko sala mate respect zate d'abord ozoloka mwana wana ozandoki ba parana ye ba osepela na yo te quel que soit ba mbongo na yo libala ngo eza na valeur te za na tina te mwana ngo pe muke banda ko manke yo abanda ko finga yo pamba mwana ngo muke suka ifa linga ka bana âge na ye akozanga ba copine te malgré ozana o eza na ba tantine mususu azaki mukolo mais ozo mona ye peza tendance très fort ba jeune fille ko to poussa na te malgré l'équipe ba jeune fille wana mais akolinga ka ba jeune fille bana âge na ye c'est normal ko kebite kutu mbongo oyo ya yo ya mwanda banda ko pesa ka bango baliaka babanda ko teo ba kombo babanda ko finga yo mama ozala posa ya mobali otuli surtout so ozala na poto otuli ozala mobali te ozozwa mobali akokani na âge na yo te ozozwa mobali oyo boza na niveau moko te zonga retour au bercail na Congo kuna kende ko luka tata moko tata wana bengisa ye ozo sko charge au foot la tata mususu bana tata wana ba classe bino boza ba posa soki ya mokilini luka tata moko luka tata wana bengisa tata wana aya bengisa tata wana aya ke ozwa mona moko ya mukie bengisa eta musu a partir Afrique beka ana poto surtout la poto très impoli Afrique qui peut être quoi très impoli au kimo kaka mama Bijou Dor nga apesa conseil
na pesa a conseil na lobanga na jugeaka te na linga ko juger te parce que na yebite elo oni na yo kotinda yo mama mukolo ke kolinga mwana muke mais komona ka na misu boye couple ngo ezala kitoko te komona ka na misu boye sana kota na kati ya vie na bino couple ngo batu ba osepela nango te komona ka na misu boye famille ya mobali ngo ba olingo te komona ka na misu boye bana na yo oyo boti ba osepela na tata wana te et puis batata ngo ba oyaka na ba ndenge na otangeli bino déjà des familles différentes on na ototangela bino moko oya yaki akomi kofinga mwasi salite mwasi boye mosusu ayiba kikaka mwasi wana moko mobali liboso ayibie mbongo mwana muke mobala mibale asali likambo suka ba refoule mobali wala ba refoula ki epo nazaki na mukanda malamu te siko mwana mobala na komi kolela mwasi azongisa ye oh lisusu na uti kobetela bino lisusu na Belgique même chose mwana muke asakani na bana ya mama wana akumbisi moko zemi par conséquence mwasi atanga mazala mwana muke par rapport ya mobali na ye eza makambo kala mwana sifa zala leki bana sikoyo bakomi mingi tapsu ba niveau moko mona kaka 20 à 20 ans 21 à 20 ans wana eza époque ya sika mais époque ya kala ya mama na biso ba 20 ans ya différence omona penza couple vanda 20 ans de différence 10 ans de différence d'âge 8 ans de différence d'âge couple ya kitoko moi ça na 40 ans mobala ça à 50 ans souka na couple moi ça na 50 ans mobile à 40 ans c'est quoi ça mutu nyonso to video ekokwelela yo za na kawana ko esala o pasi te mama Bijou donga apesa conseil pona mokili mobimba yo zwaka oyo kozwa na kati zwaka kazalaka amayele mwana na oya mukio oza na ye na kati ya ndako akosalaka yo kaka mabe zala na yo kaka mayele mobali oza na yo petit poussé na oyo vandi na ye na kati wana asala ko makambo ya minene oyo semeki na jina na Irlande alobaka osalo bambala suka okozwa penza bambala suka moko kolapa mama Bijou do nazopesa ka conseil na ba mama wana boye bandeni bovandaka na mibali na bino ya mikie ba mama opposa na yo tamso zaka na ona boule wana changer boule eza ba faux boule changer boule nzoto ya mama mukolo kolakisa na mona muke c'est pas bien c'est pas poli eza neto zo loka mwana wana ya muke et pas na yo d'abord mabe pas ya mwana na pe mabe to zongi pe na ba bana oya mikio bolinga ba mama mikolo pona ni pona mbongo ba loka kabino bazo dimine bino ba âge bazo silisa bino ba chance bazo sala bino makambo ebele oke olinga mwana efale olinga mwana ya âge na yo ata na pasi ata na nini ba chérie ya ba âge moko bozo kola bino mibale non okolinga mama mo mukolo vandile na kati ya ndako pona ni po apesa ko mbongo yo zokoma koko mama na zokoma mwana mukie bana obolinga ba mama oya mikolo bozonga batu zonga penza batu bana yoka lisolo tantine moko bidor TV abetaki zonga mutu linga mwana génération na yo bima na ndako esiko zali parce que ya eza malamu te eza kilisu mozomona mutakala mama na yo makabu mususu ava eya ifo yo moko lobaki ekoyaka te makambu mususu il faut pas ko tiaka ngo kutu na mutu po ekoki kosala mate moi si faut linga mobali boza na ye pepe niveau moko ya ba mama na biso na ba papa na biso kala bando tala mwana nga bana na famille nani atali surtout so papa nga za na mbongo ha tala penza ko famille mwana nga zokota bazaki na bango na raison mutu il faut linga après niveau moko après niveau moko nga la tabola la voiture mobali nga za ba voiture 4 nga la tambola na voiture mobali nanga koki kosomela nga voiture
Donc mama bijou d'or vraiment ba makambu mususu masolo mususu na yo kaka epesa anga souci makasi epesa anga pasi makasi parce que comme on a déjà mona ya 86 ba lobi mo mwasi aza mukolo makasi yo kotisi jeune garçon en 1986 na kati ya ndako na yo nayebi te 86 siko so bakobi na âge nini 86 mwana jeune fille à jeune garçon à 86 na kati ya ndako na yo yo mama ozokende na ba 50 ans oza na bana basi na kati ya ndako d'abord ntango ozolinga jeune garçon wana opresentaki ye bana na yo ndenge nini mokolo ya liboso akotaki na ndako na yo akotaki ndenge nini mpo akota abanda kolala akoma mpenza tata na kati ya ndako ezalaki ndenge nini soki olandi bamama bongo seki aza na ye moins sérieuse depuis kala aza bamama oyo bayokisaka bana na bango soni mama moko oyokisaka bana soni kozala na bamama ya boye eza malchance kozwa mama ya boye bamama oyo bafingisaka bana na bango bana mpe fo balanda mpe kaka modele ya mama na bango parce que mama déjà aza déjà atambolaka déjà mabe bana wana basi baza déjà baolandaka modele ya mama na bango epo oza na bana basi lisusu soki ozalaki nota obota te ya mwasi yango abota na ye te azosambrouye biso makambo maîtrise mingi ezalaka mpo na bana maîtrise mingi ekotaka mpo na bana azotali bana nokosala buzoba te kame bana bapesaka mutu poids bana bapesaka mutu valeur je mes enfants je peux pas nakosala n'importe quel likambo te parce que naza na bana nalingi koyokisa bana nanga soni te yo oza na bakabaka te ya bamama nayoki ba 17 ans ba 20 ans oza na bana basi bakoli c'est respecté mama ya bana oui mama bijou en tout cas nga napesi kaka conseil il faut to se respecter bandeko na biso pe ya mibali mwasi avant olinga en tout cas il faut pe kotala mwasi nini oyo okoki kolinga mwasi soki aza déjà âgé aza mokolo na yo ya mingi en tout cas nga mama bijou napesi bino conseil il faut pas kosala yango linga mwasi ya génération na yo ata kozanga nzambe akopambola bino malembe bokosala vi na bino bokomona nzambe akotiela bino loboko neti lisolo oyo nazobeta ya mama oyo mobali abebisi bana na ye soki ezalaki likambo ya poison te mais ntango mosusu mpe elingaki eyebana te parce que à partir ndenge leki na bango ya suka akangaki oyo yaya azotiela ya mwasi poison nde likambo wana eyaki koyebana oyo ya mobali oyo ya mwasi ya moke aye koloba bi olingi oboma ngai ka mpona mobali ya mama yango oyo olingi oboma ngai a partir ya wana nde likambo eye koyebana soki ezalaki likambo ya poison te mbele ezalaki ka na kati ya ndako wana elingaki ezalaki papa wana azosakana na bango nyonso tu misatu mama aza koyeba te et puis malgré oyo aleki akangaki ya yaya mais babombaki secret na bango ndenge bakomaki kaka puku na nyau na kati ya ndako babombaki balingaki koloba te bango mibale bana mitema makasi mama akomaki capable mama akende kofunda non mama akende kofunda mpenza mobali wana epai ya police parce que abebiseli ye bana mibali yango bazalaki nanu mikie non bana balobi non mosusu alobi te ezalaki na volonté na biso moko oyo alobi na sina dekaki 18 ans oyo alobi te papa wana asala biso mabe te ezalaki na volonté na biso aviola biso te bana bakei bakati makambo bongo na tribunal botala bana wana baokisa mama na bango soni bana wana balinga te mama na bango afunda papa wana bana wana balobi te na mabe bayokisi mama na bango soni mpo bapolisi balinga te mama wana afunda tata wana o te abande koviole biso te ezalaki na sentiment na biso babiloko moko ya ndenge wana tozalaki deja bamikolo mosusu alobi na sina dekaki 18 ans bana wana baokisi mama na bango soni mama na bango akoki kofunda papa wana te na ndenge famille epanzana mama wana atikala ye moko na mwana na ye wana mosusu akendela tata nyonso tu wana kaka baconséquence mpona kolinga bana mike famille mosusu na Londres kaka même chose mama wana alinga mobali ya mwana moke mama ngo aza so na 56 ans alingi mobali ya moins soki de 30 ans jeune garçon wana ayaka na bakamaradi na ye na ndako mama wana azalaka na bana azalaka na mwana na ye ya mwasi na kati mwana mwasi mama wana sikoyo kamaradi ya mobali na ye ya mwana moke abimaka na ye na jeune fille na ye na kati ya ndako papa ekosala ke jeune fille akomi na zemi ayebisi kamaradi ya tata na bango mwana moke wana ke naza na zemi tata kamaradi ya tata na bango akimi kokima kamaradi ya tata na bango akimi boye
jeune fille siko azomona camarade tata te aluki partout ba téléphone ya kokanga camarade tata azomona na lisusu te abandi siko kotuna na kati ya ndako. Oh papa, tonton. Moi na komi ko luka camarade ya tonton, maman zo comprendre. Tout zo luka camarade ya tonton pourquoi? Oh, na zo luka camarade ya tonton akangi ba téléphone, oh kutu na bimarana mobali, na bimarana camarade ya papa. Kutu nde na za boy na za na zemi. Pona nini pona ko linga ka ba jeune garçon, lingi jeune garçon komi ko memelo susu ba dinga na ye ba jeune garçon. Camarade ya mobali na yo ya mwana muke abebisi mwana na yo asenteye e comme siko mama simba mwana na hôpital bakene na hôpital baki ko sala mwana examen oui mwana penza za na zemi ya solo botuna nga nini à part examen mwana mobali na ye ya liboso zaki camarade ya examen mwana baki ko sala examen ya grossesse basalisi mwana za na ye pe na zemi ya solo après zemi sali nini baye ko tala ki mwana azali na sida. Première mobali ya mwana wana na mokili camarade ya papa o ya jeune garçon. Conséquence nini mama olingi mobali ya bana mike mwana muke amemelo ba camarade ya bana mike na kati ndako mwana muke wana ya camarade ya papa wana azayaki na malade ai abebisi mwana ya mama na biso wana Londres ndenge tozoloba we garçon wana amona na kalisusu te garçon na yebaki ke atiaki zemi garçon na yebaki ke a part zemi azayaki na malade ya mabe. Conséquence pour nini kolinga bana mike mama Bijou do ayaki na eka kopesa conseil nasi na pesi conseil na lobby nasi makambo ya ba 3 famille bango nyonso tu babimaka na mibali ya bana mike entourage na bango ndeko na bango mo mutu apesi nga lisolo bi mama Bijou do beta lisolo ya bandeko na nga oyo misatu bakutana na baku likolo ya kolinga bana ya mike. Conséquence ba mama to salela ba âge na biso ozana o déjà mukolo linga mukolo lokola yo bosala bolingo ba mikolo sala bolingo ba mikolo bana mike pe balinga pe bana mike basala pe bolingo na bango ya bana mike tika mwana muke na mwana muke mukolo na mukolo mama oza ya kokola c'est respecté mama Bijou do azobeta c'était yo jeune garçon esiko zali boule basi ya âge na yo tika ba mama mikolo balinga batata ya mikolo bana mike bolinga pe bana ya mike mama Bijou do nga na yakika lelo pona kopesa conseil na si conseil nanga ekokoma pe ekomi nazo senga kana ba mama oboza déjà ba mikolo do ba tantine donc to salela ki bo tantine na biso to salela ki bo kolo na biso donc mutu na mutu il faut linga mobali ya niveau na yo quel que soit âge na yo quelle que soit situation ya bozwi na yo linga mutu ya âge na yo etangama na mokili mobali azala mokolo ya mwasi etangama pe na mokili mobali pa leka mwasi na mbongo nyonso tu mama Bijou do aloba nyonso tu ejouaka barole nyonso tu ejouaka barole en tout cas babone na nga lisolo na memena kibino lelo yango yo l'amour n'a pas d'âge mais mama Bijou do alobi ya na d'âge mobali fozala mukolo ya mwana ya mobali fozala mukolo ya mwasi soki oleki nga na mukolo mingi te tozala ta ba âge moko soki pe âge moko te nga na lekota na inane mais nakoki koleka mobali quand même na 10 ans te vraiment babone na nga na linga bino mingi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais de si awande masolo chaque vendredi na 20h30 yaka oyoka o mama Bijou do akoloba lelo na memeli bino ka ba tantine o balinga bala mike o bolinga ba tantine botika babenda bino ba chance balongola bino ba âge basala bino makambo ebele akopesa yo freinage o banda koluka vite o komaka ko dépendre na bambongo na ye tango komi déjà ko dépendre na bambongo na ye e komi lokola singa na kingo oza Mario okosala eloko te bambongo ya mama wana ekomemela yo kaka malchance ekomema yo nulle part ba gigolo zwa vino anje mama na bino tamso atangisa yo classe salela ki classe na mama na bino akende atangisa yo olamuka na batongo kata bapongi bano bokola na poto ukata bapongi kokende ke kindergarten kokende maternelle ti okomi so na ba niveau ni ya ba classe okomi mukonini sala musala ya niveau ya étude na otangi okomi kolinga mama moko ya mukolo pona bambongo na ye
pona asombela yo voiture pona asala yo boye obebisi vi na yo mama oyo ya mokolo komi kolinga mwana oyo okoki kobota ye tozolobela nde bamama oyo bazolinga bana oyo bakoki kobota bango botika kosala boye tosalela ki mukolo na biso mama Bijou d'Or alobi merci na tout le monde merci na mutu nyonso tokotaki awa soki nano bimi te oza kaka wana mama Bijou d'Or nazoloba na avant obima telanga j'aime telanga commentaire partager vidéo oyo parce que mama Bijou d'Or azwa courage ya koya kobetela vidéo lisusu lisolo mbote la ba mosi nyonso to esika bozali ya Derek mosi Bijou mosi alingaka yo mingi namoni Rita na Suisse namoni ba ma copine Bijou la Blanche mama Jolie mama Maggie groupe nanga ya groupe nanga ya bade babor bino tout mama Bijou d'Or na kontara bino na kati ya motema nanga na moni lisusu nini groupe nanga Fondation Bidor TV boza vraiment na kati ya motema na moni ba mama Meje ba mama Emily ba mama ebele boza kaka na mama Bijou d'Or na kontara bino boza la dimanche to sambela elongo na mama na biso mama Bea na lobara to sambela elongo na baninga dimanche na 19h na mona bino bosala nga ba wow na yebi ke vidéo oyo boko partager yango partager po pesa mama wana conseil partager po pesa mwana wana conseil kolinga ba mama mikolo eza mabe eza malédiction plus ozoko freiner vie na yo mwana mwasi yo mwana mobali kitoko boy mama na bino abotaki po bala mwasi ya âge na yo abotaki te po kotela mama wana libala kozala Mario ezala ngo malamu te mama Bijou d'Or lobi mama mikolo to salela ki mikolo na biso salela ki mikolo na biso kosalela mukolo na yo linga tata ya âge na yo kendo lukata tata moko ya bavoisin kufela mwasi na ye bobalana linga tata moko mama moko abengana tata wana na kati ya ndako yo récupérer tata wana kotisa tata na kati ya ndako parce que oza na besoin mobali tika bana batu koza ko sunga te na lingi bino mingi ozala toujours na Bidor TV boko zala jamais déçu mama Bijou d'Or aloboke de na yo Congo contacter nga na numéro na nga benganga okozwa place à kolala okozwa voiture olukaka na yo terrain contacter Bidor TV masolo ba terrain to kanga yango okozwa ndako ya kitoko olukaka na yo boutique contactez Bidor TV na numéro o na kopesa adresse à boutique esikezo koma okosomba bilamba okosomba ba parfum okosomba nyonso tout place wana place à kolala wana ezana place à kolia restaurant makambo nyonso mama Bijou d'Or na lobi nazo bongisela bino ba diaspora mama Bijou d'Or na posa ya ba manager ena na posa osepela na musala na numéro na nga yango oyo mama Bijou d'Or abi muto liaka na mutoki na ye osepela na musala mama Bijou d'Or benganga na numéro oyo to solo la soza a besoin pe to travailler to ko travailler so poza a besoin comme sponsor na nga ya libela na banda ko tiata kombo na ba fiche parce que nebi ke sponsor na nga na sala sponsor moko kaka Derek mosi na Suisse na lingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais déçu bye. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo muto lingo kende na yo Congo contacter Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire
yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.